Retrouvailles ya Ursule Pechanga na Meta Kapinga. Bandero video oyo obomo na bao yamba na bwe eza Meta Kapinga obomo nya telemi na coin kuna alati jaquette ya chocolat alati manteau ya chocolat ezali bongo mobali ya mama na biso Meta Kapinga. Balobi retrouvailles oyo esali bien esali vraiment bien makasi. Batu bakomo loba trop Ursule Pechanga azolakisa nini banda kepoto kaka yena ba comédien oh. Mais Ursule Pechanga aza comédien. Aza comédienne, aza actrice amboka na biso. Siko soka kepoto akutana na bandeko na ye o akutana na bango kala. Boluka polémique pourquoi? Pourquoi bolingaka bo comparer? Ba poto eza différent. Poani bolingaka bo comparer. Bolingaka bo sa la comparaison pourquoi? Ursule ana bate bele balingaye. Pechanga ana bazi ya makasi o balingaka ye. Liko nango azaka na problème na batute. C'est normal soka kepoto il faut ça la retrouvaille na bango nyonso. Bandeko ba video eze belé botala en tout cas ba video eza ebelé. Toyeto lobela no likambo yo po ba rumeur ekomi kobima tozo ka batu bazoloba banda kepoto azolakisa nini banda kepoto azovanda kimia tezaka leo na ndaku o lobi na ndaku o keba olia poison boalukuta boyebi combien des années o Ursule asala na Meta Kapinga bakuta na raté. Boyebi combien des années o Ursule asali na ba camarade na ye na ba Fatou Miracle bakuta na raté. Baza ba base solide bandeko nanga yana ba base musu ba négligeant te. Yana ba base musu so mona pena o penza base do soto kutan to ko la ta yo telema. Yana ba base musu ya bongo. Ba base musu boko kuta na pena bwe posa bo kaboneza to bi pena to la yo telema to ndengeni. Ici Pechanga bazuleka bata ebele ba Meta Kapinga ba Sonia Evoloko bango nyonso ba obozo mona oyo da baza ba camarade na ye penza ya bomwana ya makila ya théâtre et ana vidéo mona otela bino o bango mo ba oloba entre bango pas de trahison. Entre bango pas de trahison. Donc bango ba kabwana te. So bo zela ke o ye pa kabwana bato yo ye pa ba o kabwana te. Yango bo moni esengo ba manifester joie wana ya koyamba ndeko na bango auti kin et surtout za première fois ici Pechanga nyata makone na poto. Bolinge ba yamba endeni. Bande onanga baloba zanga mbongo zala na batu. Bato baloba zanga mbongo zala na batu baloba ngona tina. Zanga mbongo zana batu. Boyebi combien de comédiens o bayoki sengo zana na Pechanga. So ici la kendaki poto ba comédien belé bayamba ki ete. Alors bolingi pende ici la ke poto ba comédien belé bayamba ete. Poani boyaka ka na ba concurrence moko boyezanga tina. Bomo na bango nyonso bazalaki wana ba Bobo Manoka, ba Mike la Duchesse, bomoni bango nyonso ba mama na biso Sonia Evoloko, ba Fatou Miracle, kuna bomoni Zigura, Ans Luzolo, ba manifester joie wana ya koyamba ndeko na bango Pechanga. Pechanga za ndeko na bango, bango nde babanda masola ba théâtre. Bango nde babanda masola ba théâtre kala, do bango babanda ngo kala. Boye ba série totala awe na winzo azigura mukelele donc kala bango nde babanda masola théâtre babanda ngo longtemps. Lelo na théâtre tokoma mona ba division ekoti lelo elo boye o koto ba bakuku o koto ba famille bota o koto ba nini. Na sera kala sero bazalaka ensemble bango nyonso to monaka ba polémique te. To monaka ba polémique oti. Mais na monde lelo na ba polémique donc senga skona ba comédien ba vanda batala nani aluka polémique entre bango nani mbuma mabe o aya ko bebisa bambuma nyonso. Ici Pechanga bayambi kitoko
kitoko ka ndenge bino mo bozo mona donc moi écoute otia ba commentaire ebele ezate alors bandeko boti koluka polémique wana irsi peshanga uta ko kene Nigeria ana Gomez toyaki oye écoute akesala nini ba pesi nini ya lukuta mukanda lukuta akesala bagagre irsi peshanga bomonaka ase donaka na tele afongola chaîne ataka ba théâtre ana chaîne na ye ataka ba biloko na ye ba makambu na ye associera na ye batu te ke asala association moko boye abengi 10-15 comédien basala théâtre aloba na ye ke avanda na ye asalaka na ye papa na biso elombe tomonaka ye atunaka mopa kale babengaka ye atunaka mingi paso tourne mikolo epa da costa azo tourne na ye na ndenge ayaki atourne na famille bota aki atourne pa dina na la douce boye nde ezalaka ka bino moko bochola poto na ye poto ya fali pupa poto ya visa ya fali ya azui poto ya visa fali eza poto visa ya fali wana boloba so ba pesa bino ba visa bolinga boya poto to bolinga bokindi de bolinga boya te bolinga ki bokende botika muninga ake kokutana na baninga na ye ba comédien ambiance oyo eza ambiance moko banda ko régner kala na monde théâtre ici la retrouver le sous baninga na ya ndima kiteke un jour akokutana na baninga na ya ko andima kite. Alors botika ye nyonso sala repesa bino kanda pourquoi akele Nigeria bosiliki atinda Gomez afinga ici la sala boy ici la sala boy bande konanga bolukaka nini eza nini bolukaka nini to sepela komona na bande kona ye to sepela komona bango na ba Anse Luzolo ba sala ba gag na bango to sepela komona bango eza sengo bokomi susu kotambola kolialia bongo siko bolinga sa ninde ko yo mona da mutu akepota vandika na ndako banda kenda kitia kozonga faut visiter ba restaurant faut visiter bandeko na ye il faut ba bimisa ye il faut ba lesa ye kuna poison ezate msubino kombo kanisa kama bebo juda ya makanisa poison botie bandeko nanga kuna poison ezate donc kuna poison nini ezate bolongwa na bino ide wana ke yisila kolia poison na poto biliale kuna pena pas de trahison donc kuna poison ezate bolongola makanisi wana mutu na bino akutani na bandeko na ye aza à l'aise bazolia bazomela baza à l'aise bakutana na Fatou Miracle kala bakutana na Metaka Pinga kala bakutani bana bango à l'aise problème eza nango te entre bango comme bino bolingaka ko créer ba polémique comme bino bolingaka ko créer ba problème yango bomo nango grave yango boya nango na réseaux sociaux yango boya nango na ba problème boya ko finga botika ye lelo bochola ye visa ya fali pupa za ya na ya quartier visa fali pupa boyebi quand irsi peshanga na fali pupa babanda boyebi relation ya peshanga ebanda kan na fali pupa de ata bo critiquer visa na ye est important ana visa ya 4 ans bande on a to s'abonner ceux qui zamba liboso vraiment otombe na irsi bote la TV to s'abonner tout ça ba j'aime na vidéo et ça la bien oyo eza donc visa na eza ya 4 ans bande konanga donc akosala bakwenda futuka ndenga lingi soka lingi avanda kuna ti 4 koko kazonga ye kaka so ye parle bien bwaka na ngunda kuna luka na mukanda zanye na mukanda na echa zonga za na mukanda ye kaka alors to tika polémique bokansa te ke soki lo si la bima ndenga bimi bon il peut fois bima ndenga bimi ezaki contrat te o ba signara ba omi balé bokansa te ke soki Belvia bimi il peut fois bima te ici la zali oaza peshanga za oaza aza mobutu aza oaza to mona auto sa clip na fali tozo mona vignos yango o est important aza na bomoi po muta bonga na vie ezaka te fa bandoko ta ba théâtre na chaîne na ye non ezaka te fa sala so ndenge ni te azawana Belvika ndabenga kaya kendaka ko jouer a jouaka na ye azawana asala vie na ye est important eza vie na ye oye osala alors tout tiko ya ofinga ye tout tiko ya koloba batu musu bobanga apeti boko bapela ba commentaire visa fali bango visa fali ake lufu te eza visa ya fali est-ce que visa nga memia na kikwiti ake kikwiti te ana poto
ana poto le goût de ça, ana poto. Bon, créer polémique, tandis que s'il n'a pas voyagé, on a visa maman livre. S'il a voyagé, on a visa maman livre. Ba maman top union sur ba voyager, on a visa maman livre. Bango nyonso ba mama Teresa ba ya Gabi ba voyager na ba visa ya maman livre. Siko soki lelo nani mama na biso nani sila nani mama na biso ici peshanga a voyager na visa ya Fally Ipupa ma beza wapi bandeko. Ba ma top ba oke ba Turquie na visa maman livre. Lelo soki sila bisalo nani sila bisalo ake États-Unis na visa maman livre. Siko soki peshanga na biso alobia kende na ye ake poto na visa Fally problème eza wapi. To mona Belgique kanda kende États-Unis pour une semaine asisa konkuta zonga rapona matanga ya Diana akenda na visa na ye moko to monaka. Poni boluka polémique place polémique eza tata likambo e mona neza clair. Mais to yaka to luka polémique. Ko yambo nde ba yamba peshanga yango nde pesa bino passe. Il c'est pas ma belle. On ta polémique. Yo wa bandiwaka. Ko yambo ba yamba peshanga yango nde zo pesa passe. Yango nde zo kisi batu misu mitema. Ya boza na bino kimia mutamta osala vie na ye. Peshanga azaki na relation na ye ekuba na ba comédien nyonso bomona. Baninga na ya bomwana, baninga na ya basala ba théâtre balata ba uniforme tala. Théâtre beba, ba théâtre kala ndenge zalaka. Série wana osana ba okilata sko ba uniforme, balati ba uniforme ba ok classe. Ba théâtre beba. Sera théâtre sera ba mashirika. Balati ba uniforme ba ke classe. Bandeko nanga théâtre lelo e beba. Théâtre kalizaka goût, ezalaka goût. Ezalaka vraiment goût. Théâtre lelo e bebi po motema mabe comme belé. Théâtre lelo e bebi po ba comédien ba oboma na bango na bango. Théâtre lelo e bebi po ba comédien ba otia na ba poison. Théâtre lelo e bebi po ba comédien ba lingi élévation ya baninga te. Ici peshanga ye wa ke poto me ba comédien ba oyima kaka ba comédien musu ba loba parmi bato ba critiquer ye ba comédien musu ba zape ba critiquer ye na place ba betele maboko muninga ke poto félicitations amati pena avion nyati mabela ngwe félicitations mais place bo féliciter mutu bino bozaka kufinga ye yo saka na ba memo délégation boke concert et pesa mene n'importe qui te ke bazui moi batu mo bazui passeport yo poza en kati ba bimisi ba visa ba memio délégation boke poto et pesa mela mutu nyonso te bandeko nanga. Combien de personnes batikali? Combien de personnes bakumisa kutu Fally batikali? Combien de personnes? Ye a que tant qu'artiste. Et lo boye bate a que tant qu'artiste, a que tant qu'actrice mboka na biso, a que tant que comédien, a que tant qu'artiste moko boye. Mais bino bozo comprendre en gote, bo finga e kaka, ba bengi ba ke lokola mwana muke, bande onanga. Ezala nini ko? Ezala nini franchement, ezala nini? Bo comprendre en gote. Bo finga ka muninga ba memie komema ba memie ngulu afali ya oyebi ngulu boyebi ngulu ba memo ngulu boyebi ba memo ngulu ndezaka bolo ba makambo maîtriser kombo na ngote ya mutu ba memi ngulu ava na avion ye moko avandi pe bien akiti pe na ba valise yo azo tambola pe boye pa azo kende pe totika mambuana iza malamu te to sepela na ba élévation ba comédien to sepela na élévation ba ninga muninga kepoto to lobi gloire à Dieu esili muninga kepoto to tala ba onde siko to tala bo to sepela to tala ba onde baza ensemble to tala ba onde bazo sepela et ça la bien tanga ozonga kini aibia te na uti pe kokuta na bandeko nanga akutani pe na mwana suka na bango bomona kileke iksila mobali bakutani na ye leki na bango zaka na poto bakutani eze sengo grâce à Fally Ipupa ndeko na biso ake poto eze sengo tukumisa nzambe bato loka ba Fally wana so bazaka ta 15 na mboka me mboka ebonge bato loka ba Fally wana so bazaka ta 15 na mboka me mboka ebonga bata mitema malamu bongo
Alors nzamba batela irsi peshanga esika zali na poto en tout cas nzamba batela ye ba séjour na ye eleka malamu nzambe azali longo na ye donc to sambela kaka az ba concert eleka malamu soka kozonga na ye kaka so pas ko tikala na ya ta 3 ans ye kaka mais bobosa na teke ana visa na ya 4 ans donc ata bia tikala na bo banda ko ya ko finga te bo tonga te ana visa na ye ana passeport na ye ezana visa do bokanga na bango yete pa kendaki na biye na ye bokanga na bango yete azali azokutana na bandeko na ye pas de trahison kuna poison ezate kuna mabe ezana ngote kuna motema mabe ezate alors boyoka passe ya nini na motema boyoka passe na motema te passe ya nini bozo yoka boyoka na bino passe na motema si tomona ye pe sila tango akendaki tomonaki bakutanaki pe na ansi bayambanaki tomonaki bolingaka fale ka yambanaka na bato nyonso baza po bosepela akutanaki pe na ansi elekaki nango bakutana na ansi na salon de coiffure mo tomonaki elekaki nango alors tozaka na motema malamu tosepelaka pe na élévation ya baninga. Félicitations Ursule Peshanga Black Line mwana mama ndoi. Félicitations esika ozali en tout cas nzamba lola abatela yo ba séjour na poto eleka malamu na kombo na Yesu. Merci mingi na batu nyonso obolanda Ursule Botelwa TV na pesi bino merci esika nyonso bozali wana bambote na ngai na bino nyonso obolanda nga partout au bozali, olandanga na TV, olandanga na téléphone, olandanga na ordinateur, olandanga na tablette, olandanga partout. En tout cas, mbote na yo esika ovandi po olandangai, mbote na yo siko tienga na TV na yo olandanga. En tout cas, ba mbote na yo esika ozali na lingi bino mingi, kaka nde bolingaranga mingi. Wana prière nanga ezala kaka nzamba bomba rabino, nzamba batela rabino, nzambe vraiment apambola rabino po ce qui bino bo pambwami bokozanga tepe ko pambola la chaîne na biso donc nzambe il faut apambola rabino pour que bo soutenir biso lolenge bo soutenir biso na yango na sengi na bandeko o bozolanda en tout cas j'aime na yo eza important donc aimez la vidéo partager commenter tika moi liloba pona Ursule Peshanga yako souhaiter ata ba séjour malamu e ozala bien totika motema mabende konanga tango tali souhaiter muninga ata ba séjour malamu na poto e kozala malamu mingi soki pe eza mbala na yo ya liboso o visiter Ursule Botelwa TV en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala bien sûr tout ba partage na bino na yebsaka bino toujours na lingara mingi ba partage na bino po yangonde esala ka musala na biso e kende liboso. Alors numéro na biso ya téléphone yango eza wana po na ba remarque na bino eza toujours welcome na Ursule Botelwa TV talara balobaka muta koka azala raté donc ba remarque na bino ezala bien. Bisous. Bye.